au salango yo oza mwana mai nanga c'est vrai totangaka na yo bien tobanda no et tout ça boloko yo ko ba destitution ko kotsa biso na moto ne tumba ba to IDPS toko bunda baba toko bomana na nzete na mabanga nzoka nde sikoyo Kabila akolengela te na septembre baya na Mobeko paponomi ya mokonza mboka eleka na parlement tango biso to bando bunda na IDPS Kabila elekisaka Mobeko na ye to twaki nzela ya malamu awa IDPS atelemeli Kabila na lawa minaku na ngambo kuna na ronsa biso pe na ngambo to telemeli nzela sengai to tambo yango yango wana poto sukisa Kabila sikoyo yo Fayulu olingi biso na IDPS to bunda to betana et bon nde Kabila zo litomba poto ngo biso to ko bomana bifute kende pana et pas Kabila yango sikoyo les lots Martin Fayulu yebisa biso est des nôtres ou il n'est pas des nôtres. C'est très important. Wana de mot de la fin na yo sunga peuple congolais vraiment ça malamu. Te wana na kwa kota na wana te. Ezali oyo mbutamuto Etienne Tshisekedi abaki les balles de chauve. Milulu et bato mabandi. Ba mosubaye ba chema banja lukuta. Tango tongo kotana suki wana ekwei bomoni to libandi ya solo olibandi ya lukuta. Mais na simane babengana ki ta babengana ka pe bato ne babengana ki na Foden House wana na elema o babaki na kosimba ezali Jeannette siko yebisa bato Daniel ça fait pas Jeannette akende kosala nini Daniel ça fait pas bato musu ya Kabila akende kosala mais bino boza kobundisa bato ya Kabila mais siko seke bozalaka na bino pe bakola bo te wana ngana ko bango esute kasi balingi na bango te baya ko bana bango te bino oye bango baza so ba tomboli mongongo ba bina Fayulu seli kambo ya malamu te ba meminga mbala essayer de kimbala moko to mibale basi ba yebisa te likambo boyo olobi wana biso toza molongo moko na yo te et comment ngambo te mais couple moko ba mukima lo baki mwasi na ye moko ba ko kiba yo moko lobi te ko chabo yo vraiment ko chabo yo ka wana safa bakabilo kwana ngo bate yope ko kanisaka yango ngo te yope ozana nzela wana na njoko mingi na babosota bato ya kokanga na nzoto na njoko minango mingi na moto okotanga wana makambo nyonso wana soko bimi na nzela ya chombo bato abi yo kakate makambo moto no azoloba yo zo telemela yango te motivé par quoi parce que lui c'est un intellectuel. Daniel Safa était sur le banc de l'école à CSAP Université quand il est dit Aza motivé par quoi? Yo yebi. Elo ko tinda gae. Tete na boyi. Tete. Yo yebi. Yimi no zanga na Congo. O yebi na ba su te makambo na yo bango su te yo yebi elo ko tinda gae. Ba peki singai makambo na lo bango su. Sikoyo. En fait, to aider un peu population parce que tu moins de 3 minutes tout ça. To aider un peu population. Balanda nani parce que Daniel Safou avait vraiment de l'audience quand il parlait batomaze ko landa ye. Yo za audience ozo batomaze landa yo. Mais na simande babengana ki ta babengana ka pe bato ne babengana ki na Foden House wana na elema o babaki na kosimba ezali Jeannette siko yebisa bato Daniel ça fait pas Jeannette akende kosala nini Daniel ça fait pas bato musu ya Kabila akende kosala mais bino boza kobundisa bato ya Kabila mais siko seke bozalaka na bino pe bakolabo te wana ngana ko bango esute na ebisi yo bato bapekisi ngata mokonzi monene tozaka ni na boloko leta mangasa oya ane mutamayele o batia na boloko yanko moto esengeli mboka ezala na yelelo pesa biso bayele ya kobunda po kimie kota ana boloko atindelinga maloba bina tika makambo wana okinga biba kambo wa mosuo ya sese wana na landango esute yango moyo na komi kokima koloba yango mwa pasi
C'est bien bon. Conseil naïe par rapport à la tante et à la population. Moi, je crois que aux alliés moutou ya bateau. La tante et la population, ils allaient bongoté. La tante et la population, ils allaient. Le bobo solo et sur la population. C'est très important. Nasina lobaki yango. Oh, nakanisa ki na baki. Nde ba pesinga toli leta mangasa. Abi te oh solo bi. Tika likambo wana. Landa makambo ezo matisa Congo. Oyo komatisa yo yango moni na lingi suko bango mingi te au moins lokwa makambo e matisa Congo ya nini yo ko ba destitution ko kotisa biso na moto ne tumba ba to IDPS toko bunda baba toko bomana na nzete na mabanga nzoka nde sikoyo Kabila akolengela te na septembre baya na Mobeko maponomi ya mokonza mboka eleka na parlement tango biso to bando bunda na IDPS Kabila elekisaka Mobeko na ye to toi qui nzela ya malamu awa IDPS atelemeli Kabila na lawa minako na ngambo kuna na ronsa biso pe na ngambo to telemeli nzela sengai to tambo yango yango wana poto sukisa Kabila sikoyo yo Fayulu olingi biso na IDPS to bunda to betana e bongo nde Kabila zo litomba potango biso to kobomana bifute kende pana e pa Kabila yango sikoyo moto epeli kaka ndambo yoki mba yoki mamongo ikasa njabini na septembre parlement omoni sika siko mwa boyoka nya mokewe bande kokota moke na IDPS nyonso bebi siko mozangi monene kozana ni Kongo te tala makambo bato bakomona te so mokeba ya lobi mabe yango siko yo awa siko to na posa IDPS ya telema la mukapa telema yango te to na posa ko bunda te to na posa destitution te na septembre to na posa IDPS telema Félix telema pour ali oso la biso te okofungola Kabila ekukete okofungola porte te biso pe na la mukato telema porte eloko wana bato FCC bakwana ngweleka te oyebi bango basaka babengaka ballon d'essai wana babwaki po bameka so botemika bazongela bango nsima e bongo soko tokomi kobeta na biso tokoya kozwa ngonga ya kotema ya Kabila ndenge nini. Yasolo, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre tranche de commune Nasuka, vraiment. Il y a émission Nabiso avec moi Namboka, Mike Mokebai, Yé Moulangia Pembe, Yé Polele. Alors, média, il y a Medina Namboka Hollande, Ebisinga Ike. Mike Mokebai a éclaircir Bisso qui sont avec nous et qui ne sont pas avec nous. C'est très important. Quand vous mangez avec les gens, vous voyez que bazana Bisso zoka bazala kana Bisso te. Na pourquoi moni yona ke ko zofle ake opesa Jeannette Kabila. Na pourquoi kuna moni yona kuna abengi Janine Mabunda. Oh bafingi yo. Oh bazolo banayo bo. Janine Mabunda za mutu FCC. Dis-moi qui tu honte, je te dirais que tu es. Tant que vous fréquentez ma tu as FCC, c'est-à-dire aux amours tu as FCC. Alors vraiment, moi na moka Mike Mokebai a aidé biso mingi. Alors les lots de clôture les lots ont aidé biso ya suka na mode de l'affaire autour de kopesa ye faye le premier ya Théodore Ngoy azanani avocat ya mutu ya FCC à l'époque Luamba Théodore Ngoy nani avocat ya Mami Chibola o azali mutu instrument ya FCC Théodore mais les lots Martin Fayulu yebisa biso est des nôtres ou il n'est pas des nôtres. C'est très important. Wana ne mot de la fin na yo sunga peuple congolais vraiment za malamu te wana na kwa kokota na wana te ezali oyo mbutamutu Etienne Tshisekedi abaki les balles de chauve milulu ya bato ya mabandi bamosu baye batie mabandi ya lokuta tango tongo kotana suki wana ekwei bomoni te olibandi ya solo olibandi ya lokuta nga na ali wana te mpona loba oyo ana etumba ya solo oyo etumba lokuta bakongomani bokomona bino moko nga so namoni likambo na yebisi bino moko bokoyeba kokata bino moko bokoyeba nani ali na solo ndekola ngai yawo si bakokosela makambo akeye pa Félix apesi ye mbongo aza na posa poste ministériel totika ngonga eleka te nsima ya sanza motoba sanza zomi na mibale nsima mimi baye bota so bapesa ngai ebongo pa ya Félix mabe na nini te obi te ata olobi te ali mabe te kasi ali posa na ngai te nayebi te so koyeba bakokabela nga baposa ya lokuta yango nalobi bakongomani bino moko mpo nga na ali motindami opposition na ndenge ya démocratie nga nakokende na bokonzi wana te elingo bate na longo opposition yango nakoba te totika ngonga na ngonga comme on dit en français laissons le temps au temps après 2 ans tota so Mokeba akende konzelo ke pa moto so ali na posa lokoso ya bokonzi yo kotinda nga na kota na rebellion na mokonzi na nga Moïse Katumbi
Nali moto alingomba ensemble pour la République. Il y a solo vraiment tout solo to bombi yango. Nous on a voulu me goya. Je crois mon mot de la fin c'est y en a c'est important. Na ebiska ba kongomani bo telema bana la muka bo telema. Na sanza ya libwa awa toane tumba makasi FCC na makanisi ya kozongisa bokonzi maponomi ya mokonzi mboka ele kaka na parlement suffrage universel indirect toane tumba makasi bana bato FCC bandi ko bango oki folo lobby na lobby te na lobby te toane tumba makasi bolengela matoko telema. Le langage est clair. Moi, je crois que Nazakanaga sans rival. Nalobaka bebo solo loba Roxy Christian Bachale peba ni menyo soba loba yango que sans rival à lobaka solo. Au jour d'aujourd'hui, Fayulu n'inspire plus confiance vraiment nabato. Vie ma tendance naie politique azali ko affiché, mais là où le bas blesse les alliés, vous évoluez en collège, aux ana Jean-Pierre Bemba, aux alliés dans Moïse Katou, mais pourquoi les autres gardent silence? Pourquoi les autres ne te désavouent pas? C'est très important. C'est que Katou mi pena mimba baza pour makamu Fayulu aza ko sala. C'est très important. Tete. Koko sia ba konduire moko tchaba ngo makamu motote. Moko la poste l'équipe basola ki na ena nzela singa. Balingi te kotomba mongongo po bakobate bana posa ko malamuka. Okingai? Moko la poste l'équipe basola ki na nzela singa. Ba yebisi ye makambo ya mutindo wana. Oh yangamba monene bongo so ngo saka ngo na kombo na yo moko. Okingai ba yebisaki ye. Ba boyi na bango kotomba mongongo po koloba bango ba liba bomala lamuka yango bavandi nie mba musu pe ba ko kanisa te mukeba ya lobi ekoki na yebite kasi mokola poso kako eleki ba solaki ba yebisi ye makambo ya ngambo ya ndenge wana soko lingo sala yango na kombo na yo moko wana ya liboso pe ba eko tuna ye oko mema biso wapi ngako mema mboka wapi abe aki na posa te toke na élection anticipée babi na Congo ya lelo ko sesa élection anticipée makoki ko uta e ko uta wapi fichier électoral ya pamba pona ko sango to zwaka sanza mwambe jom soko tambo mwamba komi président azana sanza mine posa sa mapono e ngo bata ko sa sanza mine asasi maponomité mboke koti na mobulu yo na ndezela yo lingo mema bato balobaki na ye kasi balingi na bango te baya ko bana bango te bino oye bango baza sobe batomboyi mongongo ba bina Fayulu seli kambo ya malamu te ba meminga mbala essayer de kimbala moko to mibale basi ba yebisa te likambo boyo olobi wana biso toza molongo moko na yo te et comment ngambo te. C'est bon vraiment Mike Mukebai juste 30 secondes au etikali je m'engage à faire la réconciliation, la paix entre Yona Daniel Safou. Bolimbisa no lobini. Oui ou non? Ojunga penda na motambo nali moto nzambe. Soko ali moto nzambe, soko yebi ko zonga simate. Kolimbisa pe ko senga bolimbisi wali moto nzambe te. Il y a solo informe Ebele vous en tant que le leader de la Mouka. Il faut ni pe bosalaka commencer par Jean-Pierre Bemba mwana mboka Jean-Pierre Bemba mwana mboka Moïse Katumbi les autres il faut ni bebino bosalaka po bolongola mopepe ya tribalisme wana Jean-Pierre Bemba n'est pas de bandondo Moïse Katumbi n'est pas de bandondo mais pourquoi la moka babanda bandondo tiser yango c'est vraiment important très important alors conjuguer vraiment beaucoup d'efforts il y a kolongola vraiment esprit wana ya tribalisme et kozala malamu mingi le Congo restera un et indivisible muluba mukongo muswahili mungala bana be ya mutu moko mettons de côté tout ce qui nous divise mutu bana na ndeko nanga mukongo ndeko nanga mungala za mutu ndeko nangai soki moni mutu akosalaka vidéo ya kofinga baluba ou bien kofinga bato bando ou kofinga bato boy en tout cas justice sala musala na yo et kozala bien mingi to éradiquer cet esprit ya tribalisme encore une fois je dis merci vraiment à mon invité, merci beaucoup. Vraiment, merci Mingi Nabino Sobozuta Kolanda, son rival. J'ai eu aussi la chance et l'opportunité de voir la femme de Mike Mukebai, un beau couple qui toque ses pélissinga, mais couple Moko Mike Mukebai, moi c'est d'ailleurs mon Mike Mukebai, yo moko lo bite ko tiaboyo vraiment non. C'est ma maman Kassavou. Mais c'est pas là qu'on peut finir notre trajet. Merci vraiment à vous tous. À la prochaine. Merci.